Alors, chers Congolais, Congolaises, quand on est au Tsugoyoka, préparez-vous pour la bombe la matoi. Donc, je vous demanderai, si vous avez un casque la matoi, et ça a qu'on a ébakité. Ah oui, il s'agit de la guerre, tous les coups sont permis. Bandeko vit sur les nets, manifestation ya kanda ya ba Congolais, et ba fini ba générique, pour na kanda ya mboka balobi la patrie ou la mort. Nde, tout tchelibino, manifestation, et tellement comme Macron est qui cité, Alouki interprète, va traduire générique. Nini ba Congolais ba koloba, Nini ba Congolais ba koloba bandeko. Bolanda yango. Après, Nzambe Nanguya, Bokoto Songa, analyser. Je vous aime. Merci. Nzambe Nanguya, Olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. Nzambe Nanguya, Olatike mo vandina bo santu. Ozinga mina bangelo, bakoye mela kayo tongo pe popa. MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Certainement, bon, on a gesticule, il y a interprète, à expliquer signification, il y a un peu maloba ou ekobima, et naebi ke makroza maele, à comprendre que no bazana kanda. Bandeko, nzamba zanzambe, d'une manière ou d'une autre, à libérer mbokoyo. Yango mane on a le balaba congolais, molende toujours, tolembate, la patrie ou rien. Tolité na ba format tout. Ba o marché bon marché. Ba o ya loba boloba. Ba ba simba mando ki ba simba. Et ba o lo sambo to continuer ko bondela. Nzamba za na biso, la victoire est certaine. Ah oui. To la kisibino comment ba congolais bazana kanda et comment bazako manifester to po sala ba manifestation. Ba sitting ko sala matoyebi depuis mambo e bandi ba marche vraiment de partout. Et mais à mawana pas si bande konanga ezali toko yoka batu baye Europe po ba beta ba concert pendant que toana matanga na mboka toko yela bino ba image to solana makambo ezo déranger to mituna. Qu'est-ce qui ne va pas avec les Congolais? Est-ce que baza normal? Est-ce que baza normal à suivre? Sinon c'était ça. Continuons. Yakobon de la Ponamboka. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à ma chaîne MDG de TV Mafuta Yasika. Moi, c'est la grande dame. Merci. Au revoir. Bye. Natangina histoire ya monde na monité. Na lukina yemba peut-être osé pour passer Seigneur. Je n'ai pas pris non plus entendu parler. Oui ako kalala yo Yesu. Même dans le domaine ya sorcellerie nationale. Atana oyo ya international.
ntango banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu konanga okufose kwa kwe ozali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto po yo bikisanga okitanase pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evangelo na yo yawe mabele enyotelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyebelaka yo ntongo mpe pokwa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo to komine la santu Lise kwa na yo to komine balongi nazalaki binzo ndokia kolianga lolinga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxique grâce à lui tango akufi badepsine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo pase alors ko bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otango akolamuka abimaki limbala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te
balobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu mais so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kointersele mpo na nga na yo jésus de nazareth amen.